Baindo, totelema, esengo pesa ya kwa sur banda kona bino epai wana bozomi penze belé. Ya kolande émission vers conscience, émission ekelama na objectif moko. Ya kolakisa moto muindo ya uta wapi ya komi wapi pe azali ko kende wapi. Kolakisa moto muindo ma nyoso ba pimela e mokolo na mokolo. Leto salaka effort ya okende koluka bandeko. Oyoyo nzambe asalaka na nzela na bango na tine ko lamusa. Biso bandeko na bango baindo. Moi tant batebele babande ko loba sir ba voyage mon konze bangunza fumukusu ke mzana pana ngola ndeko tambi moto azaki mieux placé pour to solo ani ba masolo wana azalaki na mois déplacement pe lelo siko to ko bana ba masolo semaine passée bolanda ki biso na ndeko ntombele botale lelo siko ko ba masolo na biso ya déplacement ya mon konze bangunza fumukusu ke mzana pana ngola ndeko ntombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndeko ntombele bokati saki mfua o bozobenga mfua batebele ba yebelo na kombo ya Brazzaville o ndeko moka lobi bato bazalaka so bato bazokende boye bango bazalaka na lili na bango bazongelelaka bato nyonso babenga kaka Brazzaville mais boya kaka mbala moko mfua pe lelo komi ko s'imposer pa ya bato mfua bozalaki na mboka mfua mokolo ya le 17 toyebi ete biso awa na mboka Congo le 17 wana ezalaki pe férié mokolo oyo tobande kokanisa liwa ya moko ya baero ya babulelaki na mele ya mboka na biso Congo kuna pe bandeko ya Congo Brazzaville kuna babande ko célébrer lokola mbotama ya mbuta macho badati wana kuna ni bosala kama makasi bayino bako koyeba badati wana pe nini batami na kati ya badati wana pe lelo ndenge bozomona ba célébration badati wana epa ya bakonzi est-ce que bazo respecter yango ndenge sengelele basalela yango to ko valoriser yango bazo valoriser yango ndenge sengelele basalela yango to ezana no ba rater bele o nanu tina lelo nanu basali te sengeli bako kosala maloba epa na bino ndeko tobe matondo lisusu ndeko na ngai tambikoka tango yonso tokolobaka nesongia nzila fumukusu ke muzana mpanda na ngola bayei kokoba bongo misala ya 1921 musala yango ezalaki nini lisiko ya baindo kozongisa lisusu moindo mokonzi ya mabele na ye kokatisa ngambo ya mfuato Congo Brazzaville nesongia nzila fumukusu ba chef coutumier pe bongo ba délégation spirituelle otobengi bangunza ezalaki po ya kokenda lisusu kopesa pe lokumu na mbuta machwa na eteni wana kuna to yambemaki pe na bandeko ba machwaniste oyo pe bango tango yonso bakomaka na date wana bakosangana po ya kopesa lokumu na mbuta machwa kasi kolandela mateya ya nesongia nzila na ndingisa na bino soko na ngonga moko bandeko bakolanda yango nesongia nzila bazaki ko interpeller pe lisusu ba politique ba dirigeant politique mpo nini na ngambo ya mfwa belo kwa Kinshasa ba fête eze reconnu ba fête ya colonisateur ba fête ya colonisation c'est-à-dire bango pe bazena manaka ba respectaka Pâques ba respectaka Noël férié na bango eze baba ba journée oyo soko de Brazza salaka likambo boye qui dit de Brazza ba colonisateur ba français ba colonisaka bandeko na biso ya ngam même okolo ya mbotama tope ya kufa ya mbotama chwa sauf ba machwaniste nde basangara po ya kokanisa donc ils ont reconnu na niveau de l'état ils ont reconnu toze na même système wana awa na République démocratique ya Congo mokolo ya mfumu kimbango awa ele kakalo kwa ezena ntina te mokolo ya baye basala kama makambo ya ntina mbotama pe bozongi ya mfumu kimbango to kufa na bango inaperçu bana batangi yango te mboke reconnaître yango te lokola bazalaki bato moko basangaki ntina mosala basalaki na mboka oyo ezalaki mwazo bazeko honorer Pâques oyo bayebeli yango mutuna makolo te bazeko honorer Noël oyo lelo bango moko bazeko mitia na confusion ba passer nous on ba fête internationale et de kondombele mboka na mboka ozana na réseau tongo solo babona ba téléspectateurs bazolanda bazo comprendre que mboka na mboka basaka na bandati na bango ba célébrer mais biso nyonso tozana ba date oyo zo sangisa biso ndakisa ba Pâques wono zolo ba wana ndakisa soki ekomi Pâques okomona Angola bana batanga kate biseka na biseka bele ti même en Europe
Et ça logique, pas que tu as mais l'angoté, tu as qu'elle est dans les canisques, ils sont plutôt valorisés, bah ouais, ils sont même pas qu'il faut dire. À force, il y a qu'au calquer, il y a un calquer, na pédérastie, na pédophilie. Il y a un calquer homosexualité. Pour yoso bango bako salaka, yango wanantina, yango wanande, bonzambe, yango wana makambo ya valeur. Yango lelo, ba indo bakomi homosexuel. Yango wana ba lesbienne ba botami pa ina bino. Po bino bo donkaka kaka. Te balobaka kizengi ko donkete. Po moto mosusu azeko dessiner na ino po ayebike yoze ko tala ina songa liso. Keba na sika batuni soko 4 moins 2. Soko mesana ko donke moto dessiner ki na ye soko ligorodo na position soko ya nini. Te bako pesa yo mayele zala na mayele na yo. O célébrer Pâques po ya nini. O célébrer Noël po ya nini. Bino bolobi Noël mbotama ya Yesu lelo bakomi ko boya yango. Eze ba fête ya colonisation ndenge tolobaki. Fumukusu tango to komi na ngambo ya mfwa. Balingaki lokola bazeba balakisi nzila. Balingaki batalisa lisusu na bandeko ya eteni wana o baze ko diriger. Tango yoso tatake lili kolona se akanisa ki kotindela bino moto. Bo respecter, bo valoriser moto. Po bato yo bino bo valoriser, batinda maki pe na ba contre moko songo. Tango ba indo basali na journée de la femme, lokola mokolo na bango ya ntina. Lokola mokolo yo na gouvernement surtout pas ina biso na République démocratique ya Congo, na gouvernement il faut mobiliser misolo. Aliénation. Journée de la femme. Femme africaine a revendiqué Rani. Les abégas, ma bé. Batobala ta maputa. Femme africaine est déjà de nature à la takani. Te. Moutama Chouaoyo a réclamé justice entre l'Oposo Pembe na Baindo. Babundi et Tumba Babundi guerre tango basongi ba français ba juba. Ba grade. Baindo ba juba grade. Otobo sanate na bagero wana na front d'attaque ezalaka nde Baindo. Soko balongaka po Baindo bandimaka ko se sacrifier. Mais boni bino bodju ba grade biso to tikala na ba grade ya se. Te pas mondelo ko kay koloba te. Est-ce que lolo ba dirigeant ya ngambo ya mfwa basé ko reconnaître rôle wana ya Mbuta Machu? Je ne pense pas. Soko ba reconnaître ki yango mokolo ya mbotama le 17 wana biso to kendeki elingaki ezala kaka te ba machwaniste nde basangadi na palais de congrès. Mais tozongi sipe matondo na autorité ya Brazzaville ko pesa pe sika lokola palais de congrès po milulu ya Mbuta Machu et sala mawana tozongi si matondo mais et poussier kenda mosika koleka soko to komi na batango wana tomeki kotambola mokena ne songia nzila to komi na Angola mokolo ya batumbaga ya Kimpavita le 2 juillet ingeta baye balandi matambe ya Kimpavita nde ba ko reconnaître soko bazena ba activité na bango privé et ko sala te poser mokolo ya Kimpavita mais na une comité na bakambi ya na sommet ba reconnaître au bateau wana mais totala na inowa lelo toze kolanda bato balobi suka 1er février fait comme férié poser mort il y a pas Etienne Tshisekedi. Est-ce que mon colonel va kokanisa moto est le plus vieux prisonnier du monde? Oui, mais cela fait mon qui manque tant bobeta kayango de kondombele. Batembele ba mona oloba li sécurité sur le baké moto mo basala 30 ans na kati ya prison. Les gens ba téléspectateurs rebelle to embabi non de côté parce que bana de kona makamazolo ba vraiment ayibi histoire to zo ka kolobaka na tina ko valoriser fumu kimba 30 ans na kati ya prison. Moni na bandeli kolobelo ko tolobaki yango na manaka eleki ne songanzila lobaki na palais de congrès na ngambo ya mfwa Fumu Kimbangu aze moto wane pelaki na 1921 yango etamboli partout na Felika moto yonso akoya kozwa moto apesaki illustration ya moto ya Jeux Olympiques bisika yonso Jeux Olympiques ekosalemaka kaka be moto wana oyo ya liboso bapelisaka na Jeux Olympiques na Grèce bakendaka badwi bamemi
soki kosalema na Japon bakei bazwi moto wana batoki moto bamemi yango na Japon nde bakotambusa soki kosalema na France bakokenda bazwi kaka moto wana ndenge moko na Fumu Kimbangu. Lelo élite intellectuelle déviée, désorientée, batangisi bango le plus vieux prisonnier du monde, Nelson Mandela. Oh, il y a ça là 27 ans de prison. Mais bah ignorer moto, il y a ça là 30 ans. 3 ans de plus que Nelson Mandela. To yebite na moto ya lekio na mbula misato. Soko ze 3 secondes, soko ze 3 minutes na yebite. Fumu Kimbangu 30 ans. Tango tolobaka mibutu ku misato na boloko tango moso ko compliquer makanisi ya bato. 30 ans de prison. Le plus vieux prisonnier du monde. Mais na mboka oyo à part ne songia nzila beti tango makasi po kombo ya Fumu Kimbangu to mona lelo e bilembo ya Fumu Kimbangu na mituka bilembo me bisika yonso to uti Mbuta Kimbangu basusu balobi Mbuta Kimbangu basusu Tata Kimbangu basusu Simon Kimbangu e ba kei même plus loin ko kitisa na bande ko église kimbangiste atinda mana Yesu ba diminuer ye po ba sepelisa colonisateur te ne songia nzila babundi lokola bango nde bayeko koba misala ya 1921 lokola la kamaka motangisi ya koya na nsiku mya semono wanzo bapesi bango mibeko mya bikela po ya kotangisa mokili yango wana ntina oyo enyatisaki bango na ngambo ya mfwa kokoma lisusu lokwa toyeki na baeloma na ndingisa na bino bandeko balanda lisusu tokomaki te na kinkala esika kani Mbuta Machua akendaki bongo kosalela boloko po isalaki boloko bakatelaki etumbu ya liwa na misala ya minyokoli tango yonso bazaki kobukisa bango mabanga ya minene na sima ko ya kobuma bango na torture ba cross arme ndenge bazaki kubeta bango soko to kolanda na ino element tango mosusu poto zonga biso to meseni ko ba soko bilili bize biso to ngako ti apenza bize ozeute bande ko na regiso boza prebo balancer biso element ya mokonzi ya bango nza Fumukusu ke musala pana na Angola elongo na ba chef spirituel pe bazana kati ya religion na parcours basalaki na mabele ya Mbuta Machua oyo babengi Congo foi to pe Congo Brazzaville. Abuka Kamabanga. Donc, kokitisaye, parce que nous avons matisaye, pour y aller bingeta, nazobuka mabanga, nazobuka bokasi ya ennemi. Ata kwa mimonika azali banga, kasi ayebaka ete mokolo moko akopasuka. Na mokolo moko pe ayebaka ete mabanga oyo bango bazomona ete nazopasola mabanga nzoka eza lobi mpona natongela mboka mpe mokili matondo mingi matondo ba téléspectateurs ba numéro est affiché pour réagir dans un ndeko ndombele botale à na plateau akhona na mituna na bino ndeko ndombele tomoni parcours kasi émission ute ko leka bokumbele ki biso ba élément oyo tomona ki ba ndeko ba machoniste tina palais un congrès ndenge milulongo elekanaki. Mais aujourd'hui, mais dans la moto, on a pas c'est comme si vous faites maintenant na Congo Brazza, na Congo Brazzaville, c'est comme si vous faites des impact vous tout le monde n'aura plus mini à Kinshasa. De konanga itambi soko tokoloba soko ndenge botune li biso motuna vuva monangambo ya mfweze ete kodiembela na iteni ya bandeko na biso ba machoniste
message clair nesonga nzila bakataki na ngambo ba Congo misato etutani to esangani Congo Angola, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bilaka makuku matatu malambanzo to masimbanzo ezalaki na ntina po bilaka elakaki tango ba Congo wana misato ekosangana nde bokomona oyo koloba kodiembela na bandeko na biso ba machoniste ingeta basé ya biso ngana oka motema sopiso sokolo baki nesonga nzila bakeko kodiembele pa ya ba muyeso te mosala oyo esengi lisanga omoni tolobaka yango tango yonso tolekaki pai na bino principe de base ya loposo pembe zalaka diviser pour mieux régner yango monaka bakataka baindo be mike batia ezaleli ya mabe bato bandimanaka te awa na Kinshasa soko nesonga nzila telemi moto moko tango mosusu abimi pe ntoma epai ya nesonga nzila akondima nesonga nzila te akei ye lokwa sali pe ligablo na ye akomi kosatake na nesonga nzila yango moni eyebana awa bato bayokanaka te wana message ya nesonga nzila te fumuki mbangwa yaki po ya bolamu ya baindo maso ayaka po ya lisiko ya baindo yango na bilaka na bi mokolo moindo akomiyeba moindo akosala bengundu ko ekokamusa moindo akokoma mondele akokoma moindo tango tolobaka mondele ezalaki lokola modèle mokolo moindo akomiyeba yenda akokoma modèle à suivre alobaki te mpo na tribu alobaki te yango mpe interpellation ezalaki na nesongi ya nzila na bato balandi eteni ya mateya bayoki ke nesongi ya nzila na ngambo ya Brazza alobi bozwa te mbuta machwa lokola portion moko moto moko yaki po ya portion ya bato po ya ba Congo ndenge awa bato balingaki basala fumuki mbango be po ya ba Congo mokongo nini mokongo ya conférence de Berlin o bakabola Angola bakabola Royaume Congo c'est là on a besoin de créer polémique ba msusu besoin de fumuku sufa lo bela pe même la tribu na ye mingi basolo ba c'est comme ça uta balikolo ya ma province orientale kuna na basankusu azoko kota désordre na nzela Congo ko reconnaître bato oyo na kati nzela Congo esengelaki te bakotsa bango tala ndenge auti Kinshasa ake Congo Brazzaville pour que nous valoriser na logique to rolo bake mbuta match oza Brazzaville ake a valoriser ozo monter quelque part pe bisenga na ba découper mususu to compter ça va compter raison notambi to sala émission te mobimba basé sur les ondits sur makanisi ya bato eze distraction yantine eze mosala nesonga nzila uti kosala na ngambo ya Brazzaville koloba baze bato bauta ba sankusu c'est pas important to reconnaître ka tolobelaka Mbuta Sankara aze congolais ya bisote ni ya Brazzaville ni Angola aze ya Burkina Faso to reconnaître ka Kwame Nkrumah biso tokei na ngambo ya Congo Brazzaville tokei kokuta ekolo mobimba na kombo ya Mbuta Lumumba bato bakoma na Kenya baebeze na boulevard Mobimba boulevard Lumumba te bato baze ko prôner message lokola ya kokanga ba Congo bayeba musala bapesa ki bango soko bapesa ki bango ya ba Congo bango nde ba défendre ba Congo ezena bango te inspecteur de contrôle ya musala ya nesongi ya nzila omona kata chaque fois bango balobaka nesongi ya nzila baze ko évoluer elekaki awa nesongi ya nzila balobi na tango ya président Kabila tango moment favorable ya kosenga nyongo contentieux belgo-congolais bangunza te basaleli sentiment lelo bakomi ko regretter toze bapantisango toyebi lelo bakomi ko regretter yango tolobi eze un inspecteur te oyo batinda ye correcteur ya mosala ya nesongi ya nzila yenda koloba te fumukusu batindaki aloba boye ta koma koloba boye te la preuve on est si combien c'est mon wanzo yo boyebi bapesa nesongi ya nzila kotangisa mokili nani akakolaka yango te bakokoko kakola yango te bakokenda de plus na battaque personnelle yango moni mingi bakofinga fumukusu à titre personnel mais bakofinga bango na mosala te po soko na mosala ya fumuki mbangu lelo ezena moto ta kokakola nesongi ya nzila
Tout ce que l'on a tout à l'heure. Bango babengaka Tata Kimbangu. Babengaka Simon Kimbangu motinda mi ya Yesu. Kombo ya Fumu Kimbangu zaki loko ya loko ya soni. Kombo ya Fumu Kimbangu zaki loko ya loko ya kobatama. Nesonga nzila nda yeko la kisabato ke Fumu Kimbangu, sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Et lelo nanya ko bima mopanzi ya principe wana. Donc on va organiser mais toyela kibino bilili biso toze patote ya koloba mokolo tolobaki nesonga nzila alobelaka ba prophétie na 2000 toyela kabino bilili lelo pe tolobi na ngambo ya mfwa lisanga pe religion africaine vutuka existaka etambu samaka na ngunza balosa pe ngunza miaka toze na bimvuka mibale kuna oyo basanga kipete koyamba nesonga nzila po bapesa bango matondo ndenge banyataki mabele kosangana na biso na bandeko ba manchuaniste eze ko diembela te mais kokola ya musala donc unité oyo Fumu Kimbangu asenga ingeta lobi ekoye kozala tango mosusu nesonga nzila na Tchad lobi ekoye kozala nesonga nzila na Gabon po eze kosenga bisika yonso baindo baze to bajwami TVZ radio tende to mona yango penanu bandeko na régie ceux qui vous après pour balancer les bisons nous les amis loulou to conférence to ezalaki kilongo ndenge tolobaka losambo bana bayamba lisusu tata na bango pona mbala yambo na musuni na mabele ya mfwa nde tokotaki kilongo bandeko bako découvrir que popolobi botulaki motuna soko tozete na ngambo ya mfwa te bomona wana pe zeba bantoma oyo bakataka na ngambo oyo bayaka kobima bantoma na ntango esengaka bande qu'on a régi sur vos après pour balancer le biseau élément il faut beaucoup ce que vous allez pas Dice no la cota bueno.
Unakituka banzala mpanga iliteleke nango bamona Nika twasonga sola twasala kisanu mukati ya mpova isiku na batata matondo mingi na tata mokeli wa bikelamu biso oyo bapesi biso lisusu ntango pepema bayeba kobatelaka biso uta eyaka biso na mokili oyo ya mosuni bato ya mayele mpe boyebi ya tata mokeli nke tala clair kobanga no français te parce que lelo yo ata tozwi mwana na biso ya moke totangisi ensi mwana na biso aza mayele makasi na boyindo bino mpe botanga baklase ya mondele botanga mpe mathématique na arithmétique bafraction ezalaka peteto makasi fraction eza makasi fraction eza eloko eleki pete na mathématique nyonso ingeta obendama nango mpo oyebaki te eza kaka nini ntango ozotanga balobi na bino fraction numérateur na dénominateur na unité bon ok sikoyo bobimi na récréation bosombi lipa boza bino misato lipa moko po bokabola bino misato lipa égale une unité bongo siko bokabola yango na bato misato dénominateur commun égale 3 bongo boko bokabola bato misato alors boko morceler une unité na bitendi boni alors mutu na mutu numérateur akozwa quantité nini entier pour ça l'exercice na récréation oke kobetemela bo fingu donc par 3 mais oye bapesi yo dénominateur commun 3 siko numérateur oluka eza numéro o eza nini siko po bapesa yo formule obimi zoba n'exercice yo moko utosala eza pasi nyokwamela nango makasi mapa mibale des unités bokabola na bato misato bongo mapa mibale tokabola na bato misato bosala ndenge nini botangami bino misato
botelemi yo longola un tiers na yo moko na deux tiers kabela ye mutu aza ye moko azwi un tiers yo pe mutu ya otikali na 3 tiers donc longola pesa paye ya combien na combien 2 tiers bino nyonso botikali na combien bongo eza pas exercice wana donc soki tozongi na boyindo bana na biso batanga na boyindo elingi koloba kaka numérateur na dénominateur elingi koloba motango ya bayeba kozwa numérateur ezali kaka quantité oyo bango bakobanda kozwa esili nango ekotungisa nango bino te fraction elingi koloba kaka oyo bafracase donc oyo bakatakakata nombre entier na nombre décimal elingi koloba kaka nombre oyo bakata ndamu badécimé ndeko ndombele batelespectateur boréagir ndeko ndombele aza kwano na bino banimero ezana ntango bozoprononce badate wana eloko moko telespectateur moko atuni biso motu nake totuna bino bokoganye nini après avoir kolukaka kovalorize badate wana nini ekobatama nsima nango eza nini ese ezaka na lipamboli to eza nango kaka ke bato bayeba ntina ya badate wana azokomprendre te ndenge nini mokili leger seke ekomeli deja na bino bozolinga bozongisa mokili lokola na ebandeli bino botrace ligne na bino mokili kolandelela maloba epai na bino. Natambi nesonga nzila bateyaka sur la reconnaissance, rien que reconnaissance. Moto apesi yo mai azeko zila kaka be ozongisa matondo merci bongo moto yo abetami akufi na mpasi ba cross arme na panzia zela bobwakela mémoire na yesoy Mbuta Lumumba akufi na liwa ya pasi ba torturer ye bazeko longola emino pendant kazena ino na bomoi bakati mike batina acide bakundi na ino bamoni esimbi te babimisi batina acide esimbi te batie moto wana zeko mérite nini tozalaki epa ya Mbuta Machua na Kinkala kuna na le pool matondo na Nkoko Machoni kuna na le pool mais ezalaki esika ingeta bandeko ba machuaniste bayebisaki biso monument wana bandeko bazeko mona registre ko illustrer yango monument wana bandeko bazeko mona ba dépensaki 50 millions pour basala monument wana mais ezalaki esika ya pèlerinage wana banani ba dépenser bon ezali bandeko ba machuaniste tolobi bango moko nde ba déblocaki 50 millions pour basala monument wana ya Mbuta Machua ndenge bandeko bazeko komona yango na bileli ezalaki esika ezala trop bien sécurisé pour ezeko ko bomba lisolo moko ya ntina ezalaki esika ezala lié ya pèlerinage ezalaki kaka te mokolo wana tomona eteni ya ba machuaniste na eteni ya bangunza oyo bautaki ngambo ya Kiwatomba to na Kinshasa kokenda ko visiter te lokole koyaka le 17 date ya Mbuta Machua ezalaki mokolo tomona bandeko ko uta soko weso ko uta soko plateau de 15 ans ko uta soko biteni na biteni ya ngambo ya foi ba ifondo ba wapi bakenda kuna kozongisa matondo na Mbuta Machua elingaki ezala leçon yango elingaki esala eto na ba dirigeant oyo bazeko kamba lelo baluka pe justice wana oyo Mbuta Machua lukaka o mondele akokaka kopesa ete akangelaka itakenda kokufela na bolo ndenge moko tolobi yawo Mbuta Lumumba akufi pona na mwasi te akufi po ya bana na ete me po ya bolamu ya bato koluka kofandisa idéologie pa ya bato même Mbuta Lumumba c'est considéré te ezalaki pe férié ingeta le 17 pa na biso ya Mbuta Lumumba batia yango date férié balobaki na bato nini si Mbuta Lumumba oyo Mbuta Lumumba kufela et servir nini lokola leçon na ba homme politique na besoin reprocher ba o bazo kamba mais toze ko reprocher bango kozanga reconnaissance pe considération ya ba batinde la kabango
considération Mbuta Lumumba kufi po nini po lobaki masolo ya bana Kongo ko beta mana bango moko to pe ko mama na bango moko mabele bomengo ya bana Kongo fo bango moko basala ba premier bénéficiaire na yango mondela nga ko ka discours wana te mais boni balandi politique à Mbuta Lumumba na ba dirigeant politique à République démocratique ya Congo te ba kolanda yango te po nini po babangi bakufa lokwa Mbuta Lumumba soko bino bobangi kokufa lokwa Mbuta Lumumba lo bo reconnaître moto andimaki kokufa na ye po ya bolamu ya bato pour ce que ça est facile bino pe bolinga ki bolanda mais bokoki kolanda yango te po bobangi mais moto wana longola ki ko banga Muse Kabila ya landi matambe parce que bato basé ko reconnaître idéologie ya Mbuta Lumumba te ba reconnaître idéologie ya Mbuta Muse te reconnaissance na bino équipe na musika alors ka bena fumu kusa solo ba ke Mbuta Lumumba Mosantu Sankara Mosantu Muse Kabila Mosantu Mbuta Majo Mosantu. C'est une logique, oui, c'est normal, mon équipe passe pour ma belle mais si quand vous me posez sur les comme c'est la banque et l'on connaît ce qu'ils ont posé ce problème le même Mosantu Kasnani un Moutamacho Mosantu y'a qui pas vite à Mosantu donc binoka et comme il y a ce que Moutalobeli qui a marqué Afrique bala moko pour PC titre qui Mosantu de Kondombe Netambi ok na catholique batangisi yo soko bakanza bienheureux po sala kani moto moko boalati soko chenette soko ekuluse na ndako ya patron na elo nganga bina linga katola te loko yo soko ya kapana ngai abondie fimbo te kumbia soko na liwa catholique reconnaître ye wana botuna ka motuna te anuarite asala neti nini ndeko na biso wana ya mwasi bienheureuse anuarite ingeta aboya kaba violer ingeta oyebi lelo na Beni na Goma basi boni baboya kaba violer bango pe babomaka bango bo reconnaître ka bango catholique canoniser bango te batangisi yo te bo sembo ya lika tango botanga ka ba santu soko François ba dédié église mobimba soko na kitambo botangi soko ba Léopold basé ba santu po basala ni basanga ka masumu te bakufaka na tina moko songolo nde ba élevé ba biso pe tozena ba santu na biso ya bayini mais mondele tango yaki longola ekeko na yo remplacer ya loposo pembe ignorer ba santu na yo remplacer o yaye yaki pa vita ko beta lisolo wana te malamo kuto tanga nde Jean d'Arc ya France donc batu na ba santu na bango to ndenge nindi kondo kuto ngolobia wa babunda ki pone loko moko yango ba elefa ki ba tunu bani loposo na ba o ya comme ça na niveau ki bo santu to ndenge men nzete na nzete golia kana misisa na yango biso tozena misisa na biso ba santu na biso baye balobaka po ya biso bato babundaka po ya biso bon mais politique na biso fo babelela ya vitankanga mais na tolobi yango nde misisa affirmer bela ba sankara ba santu basé ba santu Lumumba moto Lumumba za Monsanto différemment na oba enseigner bino na catholicisme Monsanto ezé moto soka zangi masumu mais bakanja tolobi kaka bakanjo ba reconnaître asala ki mosala ni asala ki nini babeti fimbo po ya babengi nyangala kata na mupe akufa na bonyangala kata mais ba reconnaître reponi te tobi manaino na distraction tobi manaino na kozanga koyeba o mondela ze ko nourrir yango nuit et jour bazui inconscience bati yango vitamine bele bati yango engrais chimique bazui conscience boiti yango isoler yango et souffrir na malnutrition c'est-à-dire o yeze na ntina toyeba yango toyebite fumuki mbango esengelaki bana batanga bango kobanda na bomwana na maternelle babandi koyeba fumuki mbango nde lisiko ya bayindo fumuki mbango nde longengo sima babandi koyeba yaki pa vita po nini bapesaka biso congé le DGT zalaka poto bwaka soi na mémoire yaki pa vita oyo loposo pembe ba catholique bakomotumbaka biloko wana yango tozali kosenga na élite intellectuelle bato yonso bakotangaka maye ya bango pe na lolenge na bango bato nyonso bakotangaka maye ya bango pe ya lolenge ya bango bandeko batelespectateur bosomaki mpenza ebele ya kolanda émission efe ya conscience ndenge kaka tolobaka bandeko botala fumu kusuki ya mozala mpona nango na foto oyo mbala liboso nga nayebaki ya Mbuta Lumumba azalaka Mosantu mbala liboso na nga na bino toyebaki ya Mbuta Sankara ndeko Sankara azalaka Mosantu
ndeko ndombela yanoli awa ke mosanto eza te ndenge biso tokaniselaka mosanto asakaka moto oyo amikabaka mbeka mpona koluka bolamu ya bato nde epai ya nzambe to bato mpe batikali baelevake na grade wana ya mosanto tomituna na sikoyo bakestion baye oyo biso tobenga basantu na afrike baaporta nini to bakombo na bango yaka kaka na bamasolo basala mpe basala bo sikoyo bato oyo fo mokusu azolobelaka ntongo midi pokwa oyo ndeko ndobela atangi bakombo awawa bino mpe na bandako boyebi mpe bahistoire na bango mpe bie sankara oyebi histoire na ye mbuta match oyebi histoire na ye yaki pamfite oyebi histoire so ndenge nini toza na obligé tozondima bango teke baza basantu me bamasolo eya ya koya awa tozondima bato na baza basantu otikala branché kaka na RTVS 1 chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h émission bayibi totelema tokokoba lisusu masolo na ndeko ntombele poso ezali koya na ntina ya kososolisa bino role ya mosantu ezalaka nini mpo aleki yango kaka likolo kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso ezali koya